tomoni yo moko bimi na tongo moi si sexy na sima et awa to mona na mbongo ko ni mutuki to yeboye mbeli awa kongo ba be ngoni na français là où voilà so kikuluna kata batu aspect musuto moni awa olati 424 na lokolo na loboko. Pourquoi? Mais c'est aussi en rouge. Mayakana au benzi. Mayakana ba beza ba talisman. Tout le monde y peut nature, il y a la pluie. La boule les opéta. Tout le monde ici koyo. Le boko na yo kabose bag oyo. Papa aussi zumele son kuna bag oyo. Mutuya. Oh, c'est un squelette je pense. Faut dépasser la prudence. Oh. N'ayez bilisa. Depuis que la vie oh, il y a un million de vie banini banini. Tant nos artistes aussi un million de vie, mais attends na Kenya na babengiote. Attends na Côte d'Ivoire na babengiote. Na Tchad père musuta mto baedi yo pété. Mais comment ozo sala ba nombre ba vie belé bongo. Na zolo ba yango pe bien. Artiste ya la population na la popularité na yi. Bien bon. Mais d'abord faut topé ça d'abord félicitations mingi na organisateur. Parce que y a organisé événement. Parce que il y a belé pépé ta mon organisation bien té. Pierre Salama. C'est pourquoi excuse. Glody Dasuka. Pourquoi tu le la Pierre Kate? Ce qui on veut c'est que ça rire pour vous. Bon ani ni to le la Pierre Oyo, tout ça la rate. Glody Dasuka. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Bienvenue et salut à vous tous qui nous suivez de partout sur le www.elengia Congo, le meilleur site, comme je le dis souvent, Ezali Kambata. Glody Dasuka, l'ami de la presse, toujours dans le souci de vous servir, fidèle internaute. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis au commune Kassavubu, chez le président Kabose Boulembi. Ensemble avec lui, nous allons essayer un peu de parler parce que l'homme de Soye Prida. À très bientôt, Soye Prida, partout, parce que Soyez prudent et Zoya Mabé. Voilà, je salue déjà le président Kabose Boulembi. Bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Santé en forme. Voilà. Message Noël Bosoko lancé dans Internet tout va Hollanda. Message d'abord, salutation à Bango et puis merci. Na confiance au Basalangai et puis merci na encouragement. Beaucoup de fil na bango à tout le temps ndenge bazo ko yebisa ngai ko prétenga me forte ko encourager ngai et puis la stratégie mo super zo taper na bango que sala bo loba bo ogolobate na sengi bango merci belé parce que tout petit peu super moi tante hein c'est plus dans mon super moi tant donc il y a la peu grâce na bango ka ba yebisa ngai rote sikana zagala ils attendent et puis ce comme un moment pour ça que nous battons dans la ligne robinisa il y a on est ce qu'on a pour aller lancer merci. Voilà, merci là, le président Kabose Boulembi à lobby déjà. Voilà, président, moi j'aimerais bien que le Belara soit président et puis que le Belara soit président. Tout le Belara soit président. Mais voilà, papa Tracy Mbelenga a quoi déjà affiche ya soyez prudent, voilà. Papa Tracy merci ngabiso pe wa to na affiche na biso. Et puis que conception en yo c'est pas non makasi. Conception. Et il y a affiche. Voilà, dans l'ingato le Belara affiche. Pour expliquer monde entier aux Hollanda biso maele oyo bien Nino Kabosa Lingalo balakata affiche na soyez prudent. Voilà président, on peut déjà commencer parce que mon ango papa Tracy a affiché les biso kuna biso pe à totala. Tomoni yomoro bimi na tombo. Moi si sexy na sima et awa to mona na mbongo. On peut expliquer biso nanu biloko misana. En tout cas, omoni Dasuka toza artiste photo yeba eloko moko tozo pesa public nini. Malgré tout l'album, tout ça la ratango nous surtout maman album.
tongo etani album, tongo etani osala orchestre. Mais message nini ozo faire véhiculer na population. Po bato pe ba tenir nini. Bato pe bazo tenir nini na album ngo pe to sala. Alors nga naza artiste messager. Naka toujours na message. Na sala ba parti sans monter. Le lob artiste pe be la pétant. Référence na bango pe monga yo na vandiawa. Baloba geno ka bosse guta sala. Ka bosse guta ebela temps bongo biso avec Vatissa Monter. Veut dire tindika ta karate za na Monter te ebela temps. Message. Na yana niao. Niao azole la bolingo na ye. Bato balobi esprit de mort. Pour un esprit de mort. Message. Mousselekete zala patient. Bona mai po aninga fola ndaka bato basalaka. Ah bona mai. Esopa yo. Yo zo salaka makambo bato basalaka. Bato na pe bana ligne na bango. Toyoka na Mousselekete. Oya kolega wenze na mbrouillement. Alors siko toyaki na voici l'artiste. Na mi présenta. Bogi bazakala. Message. Papa Kimandako. Akota ki Mario. Likolo kolia fumbwa. Message. Veut dire tango zana père na palais. Yeba kozwa soin ya Tracy Mbelenga. Hein? Zwa pena soin ya Tracy Mbelenga vrai. Pas de mes zakala hate. Mais heureusement Tracy Mbelenga. Adama molimo. Voilà. Yego dom tamakamona te. Siko to komi na tango ya soyez prudent. Yasuka. Obige soyez prudent, il faut to sala nanu et kenge conception fiche wana. Moi si aza déjà moitié ni. Nga na vandeli tombo moitié. Na tombo to. Te na bima gite. Donc na vandeli tombo eza moitié. Donc tombo eza moitié. Tombo eza ko fungwama. Nga na vandeli yango. Alors mon panzi moi suis na sexy. Zaki te yo ndo bimi. Nga na bima gi na tombo te wana bimi on dirait na kufa na c'est quoi ta mo vraiment. Ah. Zalo wa olala ka kuna posa moi succès moko bo alo bimi siko po ningisa monde. Tombo le bisande. Tombo il faut le bisande. On affiche déjà. Il faut bato babangaka. Na lo basoki na lo baté, bato mituna pourquoi no go zo lo baté. Problème nga za que non. Tombo ezali meza moitié nga na vandeli yango et likolanga moko za na kati. Siko moi si aza moitié ni sexy mbongo franc congolais je dis bien munduki yo to solo baté. Te non to si to ke malé mais za na 4 biloko. To kende. Na piston. Yo le bel so mbongo moi si na yo moko na likolomoko na kati na tombo. Omoni tombo na vandeli wana. Moi si soko landi mbongo soko landi yango. Suka suka. So landi mbongo na ndenga lokoso. Olandi mbasi na ndenga lokoso. Osuka na tombo. Ozo la définition. Ça je sens bongo. Na si ça paye piston. Voilà, non, attends. To moni munduki, to yebo yembeli. Awa Congo ba bien moni na français là où. Ah, voilà. Siko kikuluna. Kasibilo. Katabatu. Voilà. Faut la prudent na be. Faut la prudent na moi si. Bongo. Et puis mbeli revolver wana. Parce que sur celle là attention te écoute sur la tombo et ce ka bossa van. Mais yo na biloko na nyonso po sala bato na osaba mabe comment déjà fiche yango zoloba déjà bato bami bangela batika nanu mabe à travers affiche oyo il faut pas ça la ekenge à travers affiche oyo affiche déjà un message mais dasuka zale ekenge na muto zolia na ye yeba muto solisa yeba muto zalaka na ya zanani luko yeba identité cravate muto azanani pas zalaka nani biso bakaboso to ba victime ba faire rebelle biso bakaboso yango moni to pesi bango conception ya fiche oyo bato batimba eza annonce eza fiche d'annonce kata fiche penezo bima kasi munduki okomta munduki camarade na ota soko landi biloko wana munduki mbeli mutako poignardo na mukongo na mbeli mutako présento piston faut à la prudent de te vendre boy ça que biso zani ah oui bité faut à la prudente et des sous faut eba ça que yo eza pas kaki wa yondo za muto ba biloko yango bisa bato de moni ngana za artiste penza on a beti auprès ya ba grand artiste ya mboko oyo basala fierté ya musique
ya Congo oyo basala musique véritable musique ya Congo na ndenge penza pe ya bien nazwa eloko nga nazwa ndi yango lelo zomona ka bossé à tenir toujours na debout sur le plan stratégique sur le plan makambo tali ke boni na ko sala pona sakana na bango ni na ko sala pe bato babina bato bayemba na banga raté na trouver mamutu normal et puis natala makambo bato pete je suis pas comme les autres ka bossé Comment est-ce nini? Oh, ah, il faut que je fasse bien bien. Il faut que je fasse musicien. Ah oui. Ah oui. Il faut que je fasse un monde de Moroboya. Soyez prudents. Parce que les longs sont proches. La confrère Nangaï. Et surtout Bisso, nous ne sommes pas unis comme les autres artistes africains. Le lo, exemple de Davido, petit Dimi, mais le lo, nous avons la force à Nigeria. Et ça, entente, na ne baza soudé, complexe à n'angoté. Mais biso bien naza awa, ceux qui na lobby, sont au fidèle mission awa. Le tout ça la coulisse. Bon ça va, mais manga na répétition moro boye, il y a musicien moro boye, na Congo, na Kinshasa, musicien owana, ou soit yo yebi. Pour ne l'anga miso yebi memanga présence dans kaka na répétition na eba to lobani ayo chap ayo boire logo ayo zo logo ozo pas yango moni siko na yango moni préfère ozalanga musuna ba petit nanga to embara na biso bande ko to kutana na ba circonstances et le but est que notre solo la raté ngana na nyongali pani ya bombo na ba artiste mise za la raté to so wana biso be dis-moi que respect ezalaka et puis nous avons la façon dont on a vécu. Mais toi bien à Bango. Comme j'avais annoncé que tout soyez prudents concernant notre affiche au Kitoro Makas parce que la mignonne nous soutenir affiche mais le belangonan voilà toujours continuer aspect musuto monia au lati 424 dans le colo dans le boko pourquoi mais c'est aussi en rouge code code na biso code na biso ya mwana ya loi code na biso ya mwana lobaki no biso tout mode d'ordre des 424 parce que mutuna makambo na ye nazo bimisa maxi single fozane lembo ya langue ya mutani yeba ngoteke rouge za force rouge makila mais za force makila za mayo oyo makila za force rouge il y a symbolique c'est symbolique et za force makila donc yo osalela makila alors osalela makila pour la soyez prudent alors d'abord tout ya kolembola kabosa lemboli bango bakolembola ezali ça va bébé bébé ça va bezali donc déjà to bosaki déjà to bosaki ndenge ezaka awa etikali ka formalité moni 424 eza griffo déjà mode de kopesa déjà que non biso tout hôtel na 424 mais ils ont ya mutani tellement que 666 et bana la chiffre belé et bah comment et bah on se connaît na 424 oui qui va te belé bon ça la recherche ba et bah sur les code yanine hey bato ba ba ote bo gemba on Google le 424 na ngoyer biscuit de griffe la main mais 424 chiffre on est de combien on a noir et puis na kitenda rouge do biso bato ba lingo luka biso batele melana no wana po ba mbona biso bien na 424 toza wana deuxième monde tabaline wana te à part musala ponga na yebi kaka na yebi ke naza croyant na priaka et puis tant on a sala la misala na lobela rango ba makambo ke yo musala ata on a sisi yo boye ozo kende wapi ozo saka to mema ngona ba ancêtre non non parce que conviction ali hein donc conviction ezali na détermination na foi nyo surtout wana ezalaka nango tozwa déjà ba lignée pas ba aîné merci encore une fois na général des fois ou Irration de la forêt
Et pourquoi pas grand père bozi bozana de tous na coaching ya ndule comment na ko sala po bato babina comment na ko sala po bato ba yemba bato se plata na ba boulot na osala ya monique nazo bunda kaka nazala toujours nazala toujours parmi le meilleur nazala toujours na ligne d'attaque ya ba numéro 1 ngape nazala kabose ya kotumba code combien na makila c'est ça non na combien on est lambane rouge donc moni noir ya logo la aigle à la mwindo aigle à la noir vision d'aigle on comprend c'est comme makila eza la rouge qui de l'ambeza rouge c'est la force donc eza na ndenge ma bête voilà. Je sais que mon grand frère Alain Carré depuis Qatar Azos a déjà satisfait na ma réponse na yo et de l'autre côté Mayaka Nao Bendi Mayaka na babiza ba Taisman heureusement nganaza na Congo central Mayaka ce total bandeko na biso ya ba Mahomet ba musulman batizaka ba tasbir on est à Mayaka on a la tia lingomba lingomba ni mama discuter muso peyo olingwe bakaba Mayaka la fiche ya mondo l'exhibition monde entier et moni bandi déjà fiche ponga dana panzango na tati na ba profil voilà donc vous achetez ya église na biso na nina na ndenge ya lingomba na biso to sambelaka ndeto kana Mayaka na liboko ngaza protestant yo lingomba ni ngaza ka croyant chrétien mais nazala rapena bien souka tout le maman soyez prudent ficho on va le soulelo quand on a eu ma fiche déjà sur ça l'annonce d'autant qu'on aura appelé nga soit faire affiche mais ça bien na moni besoin ba recherche journalisme ndé boyi bon on a raté exemple à Diasuka pe Tracy Mbelenga binobi ga vrai coach a coach Yitogo il faut que ça la permission ba genre boye to décortiquer affiche kaka to belika makamu parce que c'est un message qu'on donne au monde entier voilà Mayaka no bieza ya lingomba na bino ngaza mutu ya bon monsieur l'invité pour l'église na biso na yeba na église ça la 120 km à Kinshasa non ça pena na yeba na 50 pas pour ça na père Dolanda ga tata faut filmer pe on pas bébé filmer bo so pe na bandimi na biso ça va peu bien 120 km à Kinshasa ouais place okundola ga okundola te na kundola ni na kosusu na kundola na boulot elo ezate tozo bimisa soyez prudent yango na sepsa ba ndeko bo sala bena prudent o tenga na l'équipe bango zala prudent onga mutu na banda makambo ngo zala prudent kaka voilà donc na nyo surtout oza na succès zala ka prudent oza na ngote zala ka prudent oyo mutu zolo bageno mikolo yo zala ka prudent kaka papa zala ne prudent nous on a peut-être pour angolais bouger papa angolais bouger na voilà, c'était juste en passant. Voilà. Loba. Et puis je vais éviter. T'es loba non? Bouger. Pour rappeler au tekuna. Les années. Loba na tatu li sola bien quoi. Le suga. Voilà. Donc continuer conception la biso. Na loba na suka to 600 conception la biso. Voilà, tout le monde y peut nature il y a la pluie. Voilà, mbu les opeta. Tout le monde ici koyo. Loboko na yo kabose bag oyo papa Tracy Zumele biso kuna bag oyo mutu ya c'est un squelette je pense bag eza baika na sombaki ya normal là na sombaki on a Champs-Élysées Pierre Verwana na linga ngo tellement trop tana ki on a sombaki yango ya on a la taiga na cadre pona bongisa ta misapi bongisa misapi na squelette eza argaga eza art. T'inquiète, pour la bague, na zop na ouvert na lobelo aux alengote na bague. Bague na lata ga pour moni, na linga na sala pour na lata bague ba or trop. Bébé ça bisa ngabe misapi mo trop. Bon na linga na lata mo bague mo boye, ezala aso. C'est significatif tant côté muto ya squelette. Donc quand tu me tiens, on fait comme un artiste. Pourquoi yo somba ki yango kaka? Papa va faire ça c'est zalaki. Pour la CP la rango. La CP na coupe bague yango jour yango tana gendagi, la somber ga maman la tiens. Voilà.
Il y a solo. Ouais. En tout cas, et à propos de la nature alors. c'est bien. C'est bien. Ok. S'inspirer à la nature. Nature est ma cambo ebele. Nature soki eza te na vie na biso to respirer pena mon pepa kitoko te. Et puis ngai na s'inspirera mingi na nature. Voir même ba composition na ngai na s'inspirera mingi na nature. Ndenge na mingi mingi na nature. Yango monique non na préférer ki paysage za la kitoko. Na sala fiche na kangama ba photo na se ambula. Oyebi ke noto sa pe clip mo na se ambula. Tala ndenge zolanda magambo yo. Ba musu ba créer. Ça signifie loko balobi ke na ambula kaka. Ba musu ba sala ka créer ambula. Mais biso pena to sala clip na se ambula. Peut-être Ibeko po c'est prix de vendre faut sala ka na ambula monta fiche ta kimbula po tourner sur ambula. Déjà soyez prudent. Inch'Allah. Pour la salle musala ya bien. Et vous bima po elega album musute. Et bima po et déranger l'album ya batu musute. Mais Inch'Allah, souci na ezali, batu ba comprendre qu'un message pour les soyez prudent. C'est tout. Mais il faut débattre la prudence. Po Nagina binisa ya suga. Nagina binisa sikopo. Binia to binite yo binisa susu. Responsable. Donc, il laisser les enfants faire leur délire. Mais c'est pas délire pésalit. Il y a pas moté. Ouais, comme il est responsable ba bimisa. Moni na loba qui ont déjà na début avant na banda préparation à soyez prudent que non laisser les enfants faire leur délire. Musique à délire pésalit la ngopé. Musique il y a musique pésalit non non ni faire part n'engé zalaga na cadre. Surtout mettre la musique naturellement sans qu'il n'a forcé bato balinganga sans qu'il n'a le bana bato ke bon le tu ressens la musique wapi sans que ndenge ni yo faut yelanga autant de personnes pour balandanga yo ni faut au somba autant de CD te ngana pelisa mombona na 2006 et pai oyo deno komoko na kotanga kombote bayaki na vent moko boye kabosa koti tanga koti na misi premier piste o lelo naturellement ba tout so ba kabosa na studio ba somba album naturellement exactement ndeni musique mo faut ça la mater mais on a dit que non soyez prudents c'est pour bientôt bientôt et comme ce que tanga ba responsable babimisa Azeli Petro n'est-ce merci Kuyago Belisha maman la Jandulo Azeli soyez prudents mais à très bientôt soyez prudents voilà là c'était le président Kabose Boulembi a expliqué biso affiche naé pour banga banga tebino aux explications claires et c'est aussi un peu flou mais ça va quand même l'explication voilà appréciation nayo pour na artiste na biso ba uti Luanda ba sali fierté mboka na biso libanda appréciation na Kabose artiste ba uti Luanda ba uti ebele ba ngabo pe na uti Luanda awa na kinayi makambo ya MPLA na confrère na nga brigade to kinda na to ibana ma ba force na sur le plan farafara et biso ezalaki mambo ya ba marathon na ba libanda vraiment coup de chapeau na producteur abengisa biso Paolo Tudilo na ebité bana so ba uti Angola yo zana actualité mais héritier otana bazana Luanda frego la paix les padres azaki na Luanda mais pour le moment héritier otana bazana no moni ba plan salité non félicitations Glody Nsuka eza musique ya Congo donc les artistes congolais bazo tombola drapeau na mboka bapaya vraiment eza fierté na ngai Kabose na mono ndire Kabose pe ka mutabeta kindule fierté coup de chapeau na bango donc et puis félicitations alors féliciter pe mingi producteur parce que na repesa merci mingi na sénateur Paolo Tudilo yé azo penser na biso artiste congolais ngana zwage jara ba mave production jara ba l'odeur londala bato abongo na Congo bato abongo na kini a on faut bazala rapper parce que yé aza du côté Angola mais aza na souci ya culture congolaise azo betsa ba misa Congo kuna na Angola vraiment d'abord na mona ba plainte au artiste ba osala de suka na mona d'abord effort na organisation oyo Paolo sénateur Tudilo azosala azo organiser makambo bien yango ba plein ezosalema pour la artiste na bonne musique na sisa koloba na cité na contredire batute
Alors artiste pe na grand boule akoki kodiembela pe na plein ya producteur parce que producteur ce que sali organisation ya bien azuli yango temps asali matraquage et puis producteur pe moko azana batuna e pe ya ebele ozo comprendre et répondre bien et puis ce totali na courant d'air na savoir faire na musala ya artiste et puis si symbiose coup de chapeau na Paolo sénateur Tudilu coup de chapeau na artiste o azo betisa na o abetisi vraiment et là on a repinglé yango wana voilà parce que pour un artiste ba mon qui était watana ba na bonne musique on a pas plein wana peut-être plein wana pe au sala ngote voilà tengana na betité Olobananga, ceux qui n'a betaki et qui raté. Ah, maintenant na betité. Ils sont là. Na kosa la makambo batope ba osa la pété. Ngana kosenga question na kobeta za na ligne mususu. Alors, nazolo bayango pe bien. Artiste ya na population na popularité na ye. Bien bon. Mais d'abord faut topé ça d'abord félicitations mingi na organisateur. Parce que yenda organiser événement. Parce que il y a ebele pe beta mango na organisation bien te Pierre Salama. C'est pourquoi, excuse, Glody Dasuka, pour aller de la papier à côté. Ce qui, on fait que ça rire pour vous. Pour nani te lever la papier à oyo, tout ça la raté. Ce qui me colle les gars qui bêta na 36 au sala qui piaka. Mon boy goloba, au boy au bon mina ba image. Mais ce que ceux qui au sali plein. Ah, mpesa la diga saka. Ozo mpan. Dasuka, au moins il faut tout tigelo wana ezalaka pa na biso artiste mise congolais complexe. Sur petit concert et simbite sali osali piaka. Lobela pe piaka wana. La kisa na ba nombre batu oyo bakotaki na concert na yo. Filmer ba vide. Et ce problème te. Moko bato bakotaki wana ya muke. Baza batu te. Mais pourquoi quand on commence à salir plein, la salir plein, non, au surtout qu'il est bas plein. Mais donc, en tout cas, félicitations n'a pas le tout dit l'on a osé ça là. Vraiment coup de chapeau na yo. A bête ça qui n'aille. Et kokaki et surtout à peine caché. Surtout, hein, dans le bilan on a été gabengi sangate. Mais à bête ça qui n'a déjà, après ça on a été caché. Na senge merci. Mais nous avons besoin de que babet sangana loba mais ba mission nga baza on a ça ba ngeno ba no te presto ça sikene to kendaka londa tenga bio tala to bandango na Zambie et puis ba londango to zobeta na communauté nini pour me souper il faut payer moi micro baladeur total la combien de chungu bagoloba to zobeta la communauté nini il faut au moninga course na zanango na makambo yo Dasuka naka la course on dirait na den nogo mobo eh pour moni hein naka la course na den nogo mobo pour moni banoko wana batombola na drapeau que ngana bandi yango déjà bien que na moi retard na to betela ba Zambien Mulubu Anji donc veut dire don oyemba lingala bazo ba comprendre mais wabi na musique akabose na Zambie na sali album voici l'artiste. So ça l'album faux et mes maillots et ça se tourner. Tourner, il y a libanda mboka be ba grandeur na uta Zambie Dasuka na betela ba congolais te na betela ba njilité na betela ba zambien et tant on a eu Paolo tu dis la vite kabose ya rafara fara na frère no brigadier na kenda na beta na zonga kabose liga son genre ba masolo muso to so normal naturellement na temps mais course à Moulaï, hein? Course et à Moulaï. Tous a toujours envie, tous vivre, bah faire les alliés, voilà. Voilà, nous avons surpris notre artiste en allant à la répétition. Comprenez que dans la séance, aussi c'est un clip condensé, un clip aussi. On a YouTube, no, chapeau, ça fait 100 000 vies alors. Makambo ya vie, oh, ah, ma photo sur la yango yo. Prod de Zawapi. Ah, très bien. 100 000 vies, 1 million de vies pour Nzembo Simba. Kabose, yayo oboga wapi? Kwa kile totele lenja Kongo. Dans le biboy, hein. Makamba ba vie wa Petro Matoi pasi. Batongo ba osala ba nombre na vie wana. Na lo ba part de nogo na longoli susu. Est-ce que si ba beta ta stade à Boaké?
va bêter à hôtel Ivoire. Option de bêter à série Canada général de FAO. Et ça va bien ça dans Djibouti. Depuis qu'on va vie oh il y a un million de vie banini banini. Tant nos artistes sont un million de vie mais attends na Kenya na babengi yote. Attends na Côte d'Ivoire na babengi yote. Na Tchad di père musuta mto ba yebi yo pété. Mais comment ozo sala ba nombre ba vie ebele bongo. Mais na Tchad di babengi yote pour ne beta concert. Faut tika lokuta na musique. Eza mabe. Omoni ngaza boy. Na Côte d'Ivoire na mamba vite. Avec peu de vie, on a au sala. Mais na uti Afrique. Na vanda pena boyeko, ba représentant ya Trace Africa El Zambia babenga ngai. La rotation est là. Mais ce que nous avons un nombre de vies est belé. Mais à tel stade à Bouaké au Bétité. Attends na Mbogo yo Masana Igla quoi fait kota que n'a moi trop Malawi awa Mbogo yo Rasidin Tima que n'a trop Namibia nanu babengi yote. Vous allez le coûter ça pour papa. Nabia 1 million de vies. Aux stationné, au Betara Nakisasa, na musique à invitation. Ah non, on a besoin de boyango pato. Donc, tout ça la distraite dans ma vie. Félicitations à oh bah ça la vie il y a bien. Oh il on a yebi na rolo ba so on a sali nombre de vies. En tout cas faut que ça on a gebeta na Côte d'Ivoire. Faut que on a sangoka bosser à Kebeta pena na Bénin. Faut que sangoka bosser beta pena na Togo. Pour 1 million de personnes. Pour Balandio, Batalio, pour ça coûte na Togo, Tobeta na Chili la bombe était, atana Quito était, atana Chingola était, atana Ndola. Eza solo mais na zolo bakaka. Ce qui ngaka bossé na zaboy. Na sali peu de vie pour Zagala, débordement ça là. Mais tolobela ngoté. Mais avec peu de vie que j'ai fait moi, Afrique et bien on a un conseil. Voilà. Merci beaucoup l'artiste Kabose Oulembi. Nous sommes arrivés à la fin. Le dernier mot à propos de cette émission, que monsieur Plaire Batutu, satisfait pour l'émission Lelo et puis on promettre Méloman tout y a la bonne musique. Lelo toza les 14 hein. Le toi les 16, je m'excuse. Le 30. Avant tout comme le 30, dans le monde entier, Bozo soit déjà Maxi Single Nabino. Torobimsana nous, Yakolembola. Oh, oui, biga, non, faut lembola, paie-moi 10 mots. Torolembola, gaga. Non, faut pas lembola. Donc, trouver non. Maman, faut que ça 6-7 dans sac. Tu as bien 6-7 dans sac. Faire 6-7 dans la poche, dans l'école à droite. Photo lembola. Avant les 30, tu bois qui est déjà générique. Bébé ça va, bébé ça va, bébé ça va. Nan e bimite métal là, va pirater. Va pirater ngai générique. Il y a 4 minutes, ça bébé ça va. Donc, quand on a barumbu awa, toujours tourner clip na Tata Raphaël. On va donner ça la radio à Bluetooth. J'espère qu'on va récupérer qui sont. Et les lots sont ok na barumbu. Ok na ba louvre wana, ba bar no stona. Oyo aga bébé ça va. Les obéta déjà. Mais tout ça la goboni, ton fond n'a pas moutouté. Et là c'est force artiste. Mais toutefois, dans le monde entier, si c'est Kabo, c'est qui vous parle. National numéro 1, Nzela Katsamboka, Babito Télémana 424. 18h04 matin, tu as déjà. Parce que comme il on a vu ce bimisa, bien que tant que on a bimisa, bimisa, mais où bimisa. Baouta qui bimisa bimisa. Mais le gars qui a bimisa pour attirer les bangs temps. Balingi sous bimisa. Alors bon bimisa. Au sentir mon Congo Nzoko. Ici c'est Kabo, c'est qui vous parle. National numéro 1. Donnez tout ça awa. Merci, merci à trop. Bana Lyon. Tchacho Dembe la Lyon. Pagi Mwananse les Mabele Mame. Abi contrôle déjà. Lyon Nengezala Kaka. Igla quoi fait côté les Douve Moueni. Nouvelle collection. Héritier Mboa Manache congolaise. Bana Luanda. Toroyaga Luanda si demande Nabino. Ya checkte. Torzon à Kalamingi te Colivila, monument vivant. Yo Yebi, Grand Samaritain, Baudelaire Kouyena, Boss
s'aventurer Lukapa. Tozo bonga makalami te makola na nzela to kota Lukapa. Hein? Na bamboka ba wilinde ke to kozala zala wana. Encore une fois merci beaucoup, merci beaucoup. Na pesi dekos mukoko na Bruxelles ba salutation ebele. Pichumba moto de konto toné na kin awa. Etinanga lova roi d'esprit. Kaliboy. Échange te balobi kalami te tozo mona na nezala kaka. Babi banoko Simba déjà 6-7. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'était là, Glody Diasuka. J'avais reçu le président Kabose Boulembi. C'en est fini pour aujourd'hui. Et moi, je tiens à remercier la grande équipe d'Elengi à Congo. Merci à Tracy Melenga Pro, la même magique, les cerveaux moteurs. Merci à Nicolas Sombia derrière la caméra. Merci pour ces belles images. Merci à mon vieux Alain Carré depuis Qatar. Djogomakasi Fonak, Kaka toujours. Fonak. Merci à toi. Merci à Maman Godengoma. Merci à Sheila Mboui. Merci à Ritki Lomote Mamoria Kabela. Merci Nabinotou, Papa Diasuka, Jean-Marie, je vous aime beaucoup. Je vous dis déjà au revoir. Restez toujours branchés sur Elengi à Congo. Vous ne serez jamais déçus. Bye bye. Glody Diasuka, la mignonne. La mignonne. Tracy Melenga Pro.